Allô, voilà, bonjour et bonsoir. Bienvenue sur ma chaîne Bolokok officiel, la chaîne d'actualité. Merci de vous abonner, merci d'être là, merci de partager et surtout merci de commenter. Merci beaucoup à Maman Zozona 1, merci à Sam Coucou. Les nécessaires, il est tellement nécessaire, mon témémé coucou, merci à toi, un grand merci à tous les abakouk du monde, à tous les Gaulois, et tout, merci Nababakou qui est un monde entier, merci Naba Gaulois, en tout cas. Film est déjà sur marché, Toza Bongona, les abakou de SB, Massassi Yabutu, Nakati SB officiel, Toza Bongona, Etada, mais si je ne me trompe pas, en tout cas, Tokendro, ko consommer ba film na biso, Tokende ko liker, Tokende ko s'abonner, Tokende ko commenter, ba yenyon so bolingara si la bisalu, ba film est déjà na marché, na bengi bino, na bengi encore ba héros na ba héroïne de Jérémy Chabani, ba o balingara ma chérie, Jérémy Chabani, na bengi bino, Tokende ko tala ba film na Jérémy Cinéma, t'as la film na Jérémy Cinéma, qui est qu'on a liké, commenté et partagé, kobo sanati à s'abonner na Jérémy Cinéma, aux en beza ko seka au bukala moi panzi mon kie bagag ezawana na Jérémy Chabani officiel, t'as la bagag na yo ro sepela ndokizo ba pe kuna na Jérémy Cinéma ezako boma. En tout cas, tozo seka seko seka, tozo talaba film, et ça tellement très belle histoire. En tout cas, vraiment, merci Nabino Bartiste, merci à Silabi Salou, merci à Jérémy Chabani. Voilà. Bandero nangai, nero lo balikambu moro lelo na munyango. Je me suis dit pourquoi pas parler de ça. Ici, il faut parler, en tout cas, il faut tout le belango. Et malam na lo bela makambuango, il faut na lo bela parce que batu on dirait ba fingara bana na biso na soni. Batu on dirait ba fingara bana na biso parce que bana na bango ba yoka na raté. Bazana succès, bazana levente, bazana aspecté, bazana rola ba senzi, ba tomboka, siko bana na biso so otali français, bana na biso ba lobaka otali lolenge ya kolata na bango façon d'autre na bango orosepela kaka na ba bombo ya sila. Et puis ali miami bali zali erto le baranabino que faiseur de star ezali sila. Sila ndaza muto aza ko sala ba star ba tebele botara biso tembo. Oh non. Tozo kosa parce que tozo mona batu baza ko leke pa sila et puis baza ko sala ba exploit baza ko sala makambu ya bien. Nanu tomoni mutaleki na SB aleki inaperçu. Que soit na kati ya SB to que soit na kati ya les abakouk de SB. Nanu tomoni mutu moko te azoleka na kati ya ba chaîne ya sila aleka inaperçu batu balobela te to bayamba ete non. Bango tout en tout cas balobela bango totanga raba kombo na bango parce que bazana école ya sila bisalu l'impératrice bana na biso bazana bakoma ba sujet ya batu ya mafinga tandis que nanu na mona Michoute Naël te Naomi te Bambino te Alicia te ba yo vendre na ba émission ba finga batu to ba répondre batu batikala jamais ko salango ba fingra na bango pe mutute ba créera na bango pe problème na mutute mais batu bazana rapona ko sala ba mauvais campagne pona bango ko ya ko finga bango ko ya ko ba makama mabe sur bango donc misala ya batu en fait bazana uniquement pona yango cher ami bana oyo bazo finga bango butu moyi ba yebi ko jouer te baza ba professionnel te sorotali soi-disant bana ya ba école muyanda ku mususu ba jouaka bien ke bana na biso ndeti bana oyo ba yebe lokote mutloko la Naël oyo ayebe lokote si la zo peseka ba rôle par rapport à nzoto na ye ba ke kutu musika ne na yoki émission moko dernièrement mutu moko salaki na seki ngobe en tout cas yebe lo resekisa ngaba ndi wafana lo balika mongo ndeni ndaku na biso moko biso mo mamboleka na ndaku na biso to ye barate me batali banda boye mamboleka na ndaku na biso mais c'est grave hein? Ah oui c'est trop grave je vous dis ah bien na les abakou de SB bazo tchatche ming pour comment bimana Vincent bandeko tela likambu bozo ko bambela mwana batu na télévision siko awa joueur na rata SB azarasko moi sanani
Vraiment, je sais pas Batou, tout Batou et ça là et résonnera bien. Tout Batou ba résonnera quand marambo est négatif, na makambo malamu te Batou bazara wana pour na ko raisonner. Ça va bébé? Qu'est-ce qu'il y a? Quoi? Donc Batou ba résonnera makambo susu. Yangone o batu basala nini ba raisonnaka. Voilà. Bano ba ofinga bango butu moi ke baby ko jouer te lève-toi, tu veux te lever? Allez. En tout cas ba coupe na banano na fijo na bi merci na bat. Mais bolinga te na mama abino endo ya mama abino ne likambo anga na ebitumba chaque jour mo bulu yo koke. Mobule lali na ndoyanga mama bino bino bo kokie te ko bolingi pe na ganga te na loba te ça va na yo kibino ba finga Anaël mwana bobi abana biso baby ko jouer te parce que bana na biso baby ko jouer te mais bana biso baza sollicité partout ndeni bana baby ko jouer te mais bo bengisa bango partout baza sollicité partout na Anaël oya lobby awa baro mo bengisa na banda kunsusu na ba film mususu. Lélo Naël se retrouve pas Jérémy Chabani. Naël Lélo se retrouve pas Jérémy Chabani. Mais soi-disant, ben bon jouer te. Pour bateau ben bon jouer te, ben bien que ça a bangoté. Bateau ben bon jouer te, bazara jamais sollicité. Qu'est-ce qu'il y a? Allez, dors. Ça va. Quoi? Tu pars chez Anna? Va chez Anna. Bana biso, baby ko jouer ti me bazara sollicité. Mais bateau ba ba ko jouer. Bazara sollicité tendeni. Soit disant bango bana baby ko jouer, bana jouer li a bien, bazara soki ben ndenge nini. Mais jamais ba bengisa bango même na ba gagata ya pamba. Ba bengisa bango te. Mais biso bana na biso bazara sollicité mais ba yebi ko jouer te. En tout cas, c'est que na préféré bana na biso na ndenge baby ko jouer te mais bazara sollicité. Quand même ko jouer na bango te wana bazo leka partout. Veut dire que bateau bazo préféré bateau baby ko jouer te que bateau baby ko jouer. Lelo Anaël chez Jérémy. Merci na tonton na biso to linga mingi Jérémy Chabani tonton abane belé. Ah mon papa d'amour. Voilà. Jérémy e ba bisango za le kinanga. Jérémy le kinanga Jérémy Chabani mon petit frère alors pour na sepe Sabino batamité mama be. Na benga Jérémy yaya bolobi na benge papa bolobi bon Jérémy Chabani le kinanga kasi na oze la boyo ba lisusu. Mon petit Jérémy Chabani merci na ndingo zo rabana na biso. Pour bano baby ko jouer te yaya Jérémy obeng sa bango te. Jérémy obeng sa bango te. Pour bateau baby ko jouer il faut Jérémy obeng sa bino. Mais ndenge nini Jérémy obeng sa ka bateau baby ko jouer te. C'est que bana na biso nde ba yebi ko jouer. Et puis boye barate ya trésor te ka ko yemba la moko yebi te c'est avec le temps. Bobo sonate bano bana coach ya bazana meilleur coach. Bazo va coaching moko o bato belé bazwa kate. Coaching a fila eza tellement makasi et puis eza professionnel. Fila pe sara cours boza ko pratiquer. Après si cours boleki na pratique, après si cours boleki na pratique, fila pe sara cours na ye bongo. Michou ayaki ndenge nini, non miloko ayaki ndenge nini. Lelo bana biso ba komi ndenge nini. Lelo pe Naël yewana ayaki ndenge nini au début. Mais tala lelo tala même film où tu sila na les abakouk de SB. Regardez comment Ekarna qui rôle, comment jouer, qui comment se donner qui na kata rôle wana. Veut dire que ce côté li au komona ke amélioration ezali. Bana baza ko améliorer musala na bango. Baza ko avancer encore. Yango zo mona bazo bengisa bango partout yaya. Bino siko batu boyebi ko jouer. Bino batu boza na les coach les plus coach. Bana ngo ba solliciter bango te po anini o. Bakanga bino.
bakobengisa bino ndenge nini soki mwana wana ya mama ni azotape bino très fort parce que mwana wana avi coaching ya mama na ye yango moni depuis aye kuna azotape bino très fort le reste obotikali mama bino kosa bino te pardon biso si laza faiseur de star si landa salara ba star unité de mesure tu veux être star il faut passer chez SB. Tu veux être reconnu, il faut passer chez FB. Tu veux être sollicité, il faut passer chez FB. Lelo Naël et pas Jérémy. Lelo Naël a joué, a payé le meilleur Naël. Coaching a qui est pas l'impératrice, c'est coach à ma coach. A qui n'est pas Jérémy. Aigle. Aigle, tu l'as dit biso moi na biso na ba point bébé. Naël nga bengo moi en souka te posa moi en souka te. Ko lo ba rappel sou te koza moi en souka poto ana besoin ba te belé na SB. Ah, ko lo ba raté que c'est moi qui a clôturé. Non, tu n'as pas clôturé. Tu as encore na besoin ba bonbon parce que ça aussi, hein bébé. Quand tu vas grandir, tu vas aller jouer chez ton doi. Tu sais ça? Tu vas faire aussi des théâtres chez ton doi là-bas. Hein Naël? Donc, le baraté ke oza cadet na boye le rowana. Baba kubo sexangat na la kanda. Na lingara na terra lo baon kaza cadet. SB toza encore na besoin batu. Ya ba fille à catégorie car le rôle yo Naël. Donc, il faut pas dire que tu clôtures parce que rolembisa batu mususu o bazar na besoin, ya roya ko jouer na fille là. Bazar rappel na besoin baz la bombo lokola yo quand tu dis que c'est moi qui clôture et ça la ka vraiment bien té. Voilà. Naël lelo nakati JS Production lelo et Ambi Naël JS Production lelo et c'est peli ko bengisa Naël mais soi-disant ba na ba bo jouer te tala ba jaloux eromité mais vimine bo moni Naël et pas Jérémy voilà bon ben Jérémy kam ta beng ya yo ko si ba bengisa bango partout Canal Congo ezorabana Janvier Mwanda azorabana presque tout le chaîne bazorabana sur 100% ba chaîne ya YouTube ba na biso bazo le kana 90% ba chaîne ya YouTube donc ba en dehors asi la ba le kana ba chaîne tellement ébélé biso de ça la biso bien parce que tozo mona musala oyo l'impératrice la ki saki bango ba na bazo kende pe ko pratiquer yango ko lakisa mayele o bazwa ki e pa ya mama na bandaku mususu nous en tout cas toza honoré sur ça. Vraiment, tous honoré sur yango. Nga na mona Michou na JS Production ça la ranga bien. Na moni Michou na Canal Congo et ça la ranga bien. Na moni Michou, na moni Naomi. Bisika tout na mona ba même Mikole pas décor. Ta kanga na linga lisu décor te. Mais pour na ba na biso na mo linga décor. Donc na mona ba na biso partout boy moi ça me fait tellement du bien. Bozo idée te. Parce que je vois que bateau bazo fingara bango soi-disant baebo jouer te baebi na nous arte mais bateau baebi ko jouer te baebi arte baza sollicité partout ça se fait pas c'est que bayebi ceux qui au début bando bengisa bango te parce que baeba kité mais siko yo bateau bazo bengisa bango wana ba comprendre que bana bayebi siko yo musala yango bomoni bazo bengisa bango bisika nyonso. Bon tu vois la biso ba si je vois la biso si la kutu boye bana bo ba jaloux ba bonbon na biso bon tu ka ba bonbon kimia vous êtes tellement jaloux ya ba bonbon na biso bon ko supporter te bo misu ba comment ba li copa Jérémy li copate ana ba to ya ceux qui va na chaîne oyo azo sangisa presque tous les artistes et comédiens c'est Jérémy. Yaron dans le baranabino Jérémy c'est un garçon à féliciter. Aza garçon mon ba comédien ba vandi be balobi non moi dans un mille esprit. Jérémy a sangisara muto yo atara makolona ndako ba voisin te na muto SB pas sangisi ba ba jouer même place. C'est dit jamais vu, je vous dis, c'est dit jamais vu et ça l'a raté. Donc pour vous dire que Jérémy avait unité de mesure.
Jérémie a kokani na mutute. Avec unité de mesure à kokani na mutute. Oh, Jérémie kam tabengi sarabango ye le kutabana na biso FB balekaka partout. Partout babengi sarabana na biso ya FB. Wana ba étoile te ba bonbon lumière. So bengi tala bo tout na bato babengi sarabana biso ba revenir combien ba koti saka. Taka na yel nyenga zana soi-disant ka ebo jouer te. Ka nde ba ozwa ebo tout na combien ba koti revenir. Bilonga ba na biso zone sambongo na ba chaîne na bato. Allez vérifier, on va vous dire. Arrête de sucer les doigts. Prends ne suce pas les doigts. Ah, bando ebo bete maboko na. Hey, baba cook, bandan ma. Ndoya mama bina ebo bete maboko na pe malisu kimi ate muki amkera taper. Hey! Kili rando ina. Bon, donc comprendre non, cher ami Abakouk. Donc, botika ko combattre bana na biso baza ba étoile bazo klier sa YouTube bazo koti se la batu ba mbongo yango bomoni baza solliciter batu baza ko linga bango kaka bébé yo pe ça l'effort ba bengisa yo o mono liozo ratin ko vanda na ba analyse ko finga bana na biso yaya bonu ka bana na bino pe ba bima baza la évoluer bazo évoluer te bakanga mesika moko bana biso na ba publicité bango na bango. Ba na TikTok na ma publicité okuta ba na biso o kabelo o mafuta o nini okuta ba na biso na kati do batu ba préféré ba na biso au salon de coiffure ba na biso na kati batu ba linga ba makasi. Donc mingo lo bezate. Merci à Jérémie Chaban pour cette considération. Et ça lit bien comme on encore Anaël. Et ça lit première fois, si je ne me trompe pas, il y a que Bimalibanda ya SB à que de jouer pendant que Moussousou. Vraiment, et ça expérience, il y a liboso. Oh, il y a ça là. Topé si est bonne chance. Oh, écoutez, il n'y a pas Jérémie. Prochainement, Bima encore au Kendesou sous liboso. Batouba invité encore chance. Et bien, SB chance et l'Europa Anaël. Ndengo lolo nanda ku ya Jérémie lobi ba robeng so pe nanda ku Moussousou. Donc, memaka makambo maman la ki sa yo mi sala. Et puis, ba na biso bazalaka toujours respect. Ba na biso batu ba respectera toujours batu. Moutou morotol ba na biso bazalaka ben poli. Ba na moro très gentil, très poli. Quand je vous dis très gentil, très poli, très gentil, très poli. Ba na biso wana. Donc, bo sepe na bango. Merci pour cette considération. Bonne chance à toi, Anaël. Et la première fois na yo bima. Kende encore bima pimboua. Mais respect toujours na les Abakouk, respect toujours na kati ya FB officiel. Wane na message à sou kanga la pe sarana bino. Parce que ceux qui na vandi lelo na lobeli yo Anaël. Ope singa mbongo te. Ozune ngolu na simasila. Tobeta lisolo pembe. Nga loba na bino vérité. So na vandi lelo na tangi kombono na tielongi na yo. Ozui grâce wana na simasila. C'est-à-dire qu'il faut y aller nous respecter toujours na mams. Yami balé et ça babakouk. Il faut respecter les anges adorables de Fil Abyssal. C'est ça. Bobo s'en a raté. Merci. Bato pe bobandaki binemi ya bana biso na moni pe nomi lo quoi. Nani obolinga bo panza ba on a michou. Boyo suko sa ba analyse. Bo sa pe ba analyse bi ya bana ba yoka bana ba lobani te. Ah, Congolais, on a pour diviser. Pour mieux régner. Et ça, ouais. En tout cas, je m'arrête ici. Je vous aime. Je vous fais des bisous partout, hein, chers amis. Abonnez-vous et partagez notre vidéo. Bisous là-bas.